Coucou, coucou la famille, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, bambote ebele, bisika bizu bino boboto bondeko, nakacha babote la bino, en tout cas, ningana, bon dimanche, shalom, naba homme de Dieu, bah chantre de l'éternel, boboto bondeko, naba ndekafse église catholique, et puis tolobi yenge, na bundu dia Congo, na église yampeve ya longo. Matondo na bakimbangiste tisiko basala na kati église basala kintwadi. Et puis tolobi ebele ya bambote ebele kimia na bandeko na biso ya ba témoin de Jéhovah, néo-apostolique, missioni, bima, tout tendance confondu bino mo boyebi ba église koma lokwa maebo. En tout cas, bino soto pesa bino bambote. Na ba oba sambela rate ba ateo. Bino nyo soto goza bienvenue na sui ba oba. Awa ezaka église te. Awa toaka kolam sa conscience. Et puis, soki likambi ya prophétie et kwei. En tout cas, to zangi sakate. Ou bien likambi ya songe. To yaka nango po to la musabana ezalate o. Lobie si je savais comme ça. Na linga kina zona ngata ba précaution. Et talanzo to nanga ekomi kolenga lenga. Si je savais, si je savais, il y a un dengezana bo sepe sa mama leki na mino la danoise, bolaike, ça kaditoro makasi, bo partager, un peu bo komiselanga, bambo telanga ebele, et pa ya, mama na biso Irène Masiando ki na katia bundes, bo pese ba gros bisous na ye, bino so ba fan na ye, bo komisa yango, en tout cas bande konanga yi bambo tepe, ebele lisusu, en tout cas, et pa ya, mon grand frère Nakatia Liège, wana zalaka ya nangai, Willy Lubokolo. Ah, mobali kitoko mwana matadi ya tanga Nakatia Liège, yayo yangwana sans oublier oyanga ndeko, hein, binobo boyebi Mike Schengen. Wana Mike Schengen toujours Nakatia Belgique, son a commis la Belgique en tout cas, azaka toujours présent. Bandeko muto azo yambanga na boboto bondeko ndengwa na zo lesanga ba restaurant bien Mike Schengen. Ba mbote na openza ebele. Voilà. Yayo yangwana bandeko na ngai bambote na bino nyonso de par-ci par là. Soki na ye lelo bandeko na nga na ye to solo la makambo mibali. Eza makambo mibale on a ni ko développer mende na ko umela te eza makambo mibale mais eza nango mukuse bino mo bomoni la danoise nazo kanga suki na ngai yango ba mesh eza te muta zo kanga nga mais ngai moko nazo mikanga yango yo na kangi na bandai na tongo etikali côté o ya sima awa côté ya difficulté donc na kanga suki na nga tala kaka qui pesa ba 80 livres ka boye bandeko mbongo après ba congé mbongo eza matata. Voilà donc yango na pesi pe na suite tananga lokwa loboko nanga i passe c'est sili nango makamia sur l'équipe bien kande na prometteur bino nako ya ko expliquer bino maladie ni na zwaki tam so bandeko msu bazanango ba kokipe ko se soulager. Voilà donc bandeko nanga yangwana bomona bozomona neti ebende o na olata bomona ebende oyo na olata oyo na somba ke na pharmacie eze bende te pona fière eza pona ba mikuwa ba douleur a mikuwa banini quand je mets ça en tout cas ba douleur wana ezwanga te o ba rhumatisme o ba douleur a boy o ba douleur a boy non eza ba midele ebele mais ngana ponaki oyo ya boye mais eza ba midèle ebele oyo donc o latiango na liboko na yo pour éviter des douleurs. Voilà o ba crampe o ba rhumatisme o ba douleur à mukongo. Donc quand tu mets ça ici ça va ba douleur bande ko ngana lati hein voilà na lobi na ote yo lata même ngai na lati. Voilà donc bande ko nanga tozo solo la malembe tozo kende na biso deka na episodio naza na deux makambo kaka ona lingi to solo la like bandeko nanga like ça kitoko makasi. Première chose
toye awa ezali Ken Piana alotaki ndoto. Bandeko, mutu nyonso alotaka. Ezala mbwa alotaka na ye melem so kobeta lisolo te. Oyo nyonso akolota eke ndoto wana. Etutisi makanisi na ngai. Elobi photo décortiquer ndoto. Bandeko tokoya. Nde première chose bola ike to kota nanu ndoto ya Ken Piana. Oyo alotaki pona Fally Ipupa. Pona Fally Ipupa c'est mon fils. Boye bien ou bien. Moi nanga un jour akoyamba Nzambe. Tozane likia. Voilà. Donc il faut avoir l'espoir. L'espoir fait vivre. Ok? Likez l'émission. Donc, alors taki ndoto ya Fally Ipupa na Jeff Ifongi. Yango na odia ko décortiquer awa to espèce yango explication to sala moi analyse ya ndoto wana parce que za ndoto vrai et za ndoto moko ya lukuta te. Et puis tokoya ko deuxième chose tokoya ko lobela makambi ya Kisinjoa. Binomo boyebi ngana lobela kango déjà na ndenge ya mayele na ngana lobela kiango mais Jeff Ifonge Yesu kwa zolo balango na ndenge ya spirituel. Binomo boyebi ngana lobela ka mingi physique. Mais Jeff Ifonge aye ko expliquer acte wana oyo basalaki Kisinjoa na matanga ya Mimi aye ko lobalango et puis akebisiye alobi bokata parti wana boko misango na mikolo boyebi kande batu bakataka kataka bochongo na ba page. Donc bande ko système wana eza tokos. Ce qui li kambu eza boye ba page ba TikToker, page ya boye ba kati yango pona boyoka ekota na matoi na bino pona evanda mukolo li kambone kokoma ekozala pasi na mawame soki komite eke mutu wana bongoli motema na ye ko bongola motema eza ko bima na makambo mabe bande konanga ekozala kitoko makasi surtout soki yo mutu o partager ki yango bande konanga yango na yebisa bino like émission partager et futaka ba émission nyonso te mais oyo eza éditive eza ko éduquer éducative voilà bon partager yango et ça la wow! 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 Leonard Sengo. Naine Sengo bandeko. Oh, inde Sengo. Voilà, le on a changé moi décor naina coin parce que cuisine ba utilisam. Voilà, to banda siko na ndoto ya ndeko na biso Ken Piana. Voilà, ndoto ya Ken Piana bozela. Binomoko boyebi to banda bolanda attentivement twende pape samai makasi Jeff Ifonge ndaku totelemaki na Fally liboso ndaku wana tomoni mutu moko azobima na portail tomoni Jeff Ifonge ayena ti pembeni na biso aboyi kopesa biso mbote era tourner na moni Fally Ipupa mbala moko bapoudre zobima na munoko akomi kobwaka ngo liboso ya lupango wana mobimba zobwaka ayebisi ndeko na biso Jeff Ifonge na biso koza mobali ye mutu ofingaka ngai leka kasi awa totala le namoni ndoto ngo ndeti na bandiango na katikati te boza nazongisa mwa moke ok mpo namoni ka tobandika bapoudre non ndoto ebanda ebongo te tozongisa mwa moke patience ok la patience. Likez émission, partagez, s'il te plaît. Maman l'a quitté. Ah, tala kaka. Bobo sadate. Sous les baobas. Toujours. Kopwa mai. Kopwa ti. Kopwa café. Ezangate. Voilà, bande konanga. Bolimbi singa kaya leo na la mai na bouteille. Ngana rakala ba mai pembeni ya. Papa bangala danwa stala kaka. Osa l'émission. Bande konanga kocha mai na bouteille. Tetang na okanga suki bolimbisi na omela pardon na kocha mai na verte tango na okanga suki kota basuki pumbwaka yango na tiso na okanga suki na mela mai na mulangi pona basuki kota te ngaza soin nga kote soin mame nzoto nanga soin lelo na okanga posa oseka botu nanga poani
nazalaki na TikTok tant na okanga suki nazalaki na TikTok ya Blackos papa Blackos bambote ebele makambo na moni kuna do ezopesa kaka posa koseka donc ba question moko ebima na émission wana non il faut zaka mayele sinon te donc te bon analyser mission pardon toleka bozela pardon bozela na kozongisa yango pe toza na combien na 3,5 3,12 nazongisa yango ti wana mpono ezongi na ebandeli non tozongisa ta awa zela obwaka ngo liboso ya lupango wana mobimba azobwaka ndo tondini yango mpe bandeko ezobandelanga mabebo tona bana yango na 3 zela 0 bozela tokomi na 0 eza makambo ya teknologie bayaya bongo nango maseki tobanda ta a bon espérons maintenant d'autres bandi écoute obwaka ngo liboso ya lupango wana mobimba azobwaka yo mpe doto no mpe na ocomprendre te ebandela ye na wa nani kotya mpe na ebandeli te bozela patience ok wana obanda ngo na 250 ok 46 tobanda wa mutu moko azobima na portail tomoni chef efonge aye neti pembeni na biso abondeni wana bango na ebandeli ngalingi ebandeli te awa kasi ali musicien ya King Kester emene ya tokozwa intervention ya garçon wana parce que nayebani na ye bien nazobenga ye pourquoi batami pourquoi akimi après tozosola na azosenga na bato cotisation boyoka makambo merveille rambo azoloba merveille rambo alobi matanga ya ndeko na biso livre eza na ngumba moko afongoli munoko polele azozela amela famille ya livre mbongo merveille rambo ye moko akoya kointervenir makambo oyo ye efala aloba ngai lelo nalali naloti tozala fali pupa liboso ya ndako ya frère JF Fonge liboso ya ndako ya frère JF Fonge kaka oyo musicien oyo akoma artiste oyo akoma pasteur bandeko na ngai ezali ndoto ya lokuta te avana fongola telefone na ngai nalamukaki nazolenga nalobi te nzambe apesa ngai makasi JF Fonge ndako totelemaki na fali liboso ya ndako wana tomoni mutu moko azobima na portail tomoni JF Fonge aye neti pembeni na biso aboyi kopesa biso mbote era tourne namoni fali pupa mbala moko bapoudre ezobima na munoko akomi kobwaka ngo liboso ya lupango wana mobimba azobwaka ayebisi ndeko na biso JF Fonge ya biso koza mobali ye mutu ofingaka ngai leka kasi awa totala azingi bapoudre na partout liboso ya lupango wana ezalaki matiti plein ndoto naloti lelo bandeko na ngai nakobetela bino pose JF Fonge akoti lupango ere azobima abimi abandi kosambela boye moto ebandi kopela tozalaki na fali pupa na se retrouve na amona fali te soki nangi nalanda kote fali aza moto ezompeshe nga moto ezopela grave naola baparenthèse oyo par rapport ya bandeko oyo mpe boza bapaster peut-être bokobenga nga po explike nga ndoto naloti elakisi nini tozalaki na ndeko na biso fali pupa na lupango moko boye tosola liboso ya lupango moko boye matiti eza ebele lupango yango eza clôturé tomoni ndeko moko afongoli porte totala bo JF Fonge afongoli azoya mopanzi tozalaki ndeko fali pupa boyi kopesa ye mbote ndeko JF Fonge atourne fali pupa alobi ofingaka nga na TV lelo tokotala mbala moko poudre fali azobwaka poudre me poudre yango ezobima na munoko na ye azingi yango alobi JF Fonge soko oza mobali tambola nyatala na poudre oyo tokotala JF Fonge akoti ndako ere azobima sere nanga Pauline Lumumba yoka lisolo bien yo mutu oyebaka bandoto JF Fonge azobima JF Fonge asali prière boyeba place nyonso bapoudre bwakamaki namoni moto ya makasi ezopela nakomi oluka fali pupa na oluka ndenge okende place fali aza na okoka te
naozonga kaka nakota kaka na lupango ya JF Fonge to se retrouver ngai na JF Fonge na kati ya lupango parce que naokima sikoyo moto kuna epela makasi naomituna eske fali aza kaka obi aza te moto ya makasi na bi oyo eza basini nzambe azolakisa ngai JF Fonge yango azalaka vrai pasteur ndoto wana ezalaki ndoto ya ndenge nini tozalaki na fali atikali na moto wana JF Fonge ya prier moto epeli fali atikali kuna nga naokima place moto eza te na se retrouver totikali na JF Fonge na sutuki mais makambo ebele akoloba ezali me na kati na mokuse bandeko tokota appel tobenga merveille gambo sere na ngai Pauline. Voilà bandeko, j'espère que aopesa ndoto et puis ozana pasteur na yo soki dodi ndeko mwa mobali benga ye akopesa explication ndoto eza clair bato oyo ye aloti eza bato ya solo muto alati muninga azate. Donc, binomo bo comprendre ndoto wana. Pour vous dire que binomo pe boyebi moto kitisa moto papa ezikisa misala ya satana na mboka. Boyebi nzembo wana moto soko beleli yango. Donc, ndeko fali to azali mwana ngana lingaka boyebi yango pe bien. Mais nzamba zo lakisa biso ke azana même monde te na JF Fonge. Alors mwana mobali oyo oya loti ndoto yazali un pied dedans un pied dehors, azali côté ya bonzambe na côté ya bujabolo. Alors allez a se retrouver ki na kan ya mabe binomo boyebi azalaki na fali batelemi liboso ya ndaku moko ya kitoko bien clôturé ma titi ba fleur so nini liboso mais bango bazalaki libanda pour dire que bazana couverture ya bonzambe te nzambe azo couvrir bango te biango bazalaki libanda mais JF Fonge auti na kati ya ndaku parce que azana couverture ya nzambe. Alors tango azobima pona tobimaka biso bato na nzambe toyaka totalaka pe mokili ezokende ndenge nini siko tanga azobima amoni bango mbala moko balobi ke fali alingaki kopesa ye mbote te parce que bino boyebi JF Fonge aza na motema ya munene akoki kokangela batu kanda te bango bato na nzambe basangisaka batu nyonso baya bino mo pe na Bible boyebi balobi ba oyo na ba oyo kombo ekiminga soki ba evre soki na ba nini babotaka esika moko. Alors ayaki apesa mbote mais fali a rejetaki ye mbala moko ba poudre et bandi ko bimaye na munoko bandi konanga bino mo boyebi ke poudre eza ya pembe bokolo ba ezaki eloko pembe ezo bimaye c'est le Saint-Esprit te Satan a se déguisaka na ange de lumière akoko bimiselo kwa bien parce que ko bimiselo kwa pembe bongo na munoko poudre ma okope ko kinobi bénédiction nzoka ndezalaki essence ezalaki eloko ya mabe et puis yemo kalobi na JF Fonge yo le kaka na poudre oyo totala soki yo kozala wapi. JF Fonge tango yaki eloko yaki nango bele prière a betika prière boye moto nzambe kiti ndenge nzamba kitaka na tango ba Eli eziki simbala moko biloko ani bani kopela fali pazo mona na te na kati ya moto wana bazoe bate soka zikaki soka kimaki mais mwana mobali wazaki pembeni ya fali akimi kokima kimaki ake ko se retrouver na maboko ya JF Fonge ndeko nanga luka JF Fonge luka ina nzela papa Limia babote bele tokutana ine na Belgique. Donc kende ko luka ye bo sambela pona ndoto wana pona yo pe oyeba ke obima na makambo wana soko mikoti saka mingi bima na yo ndeko nanga ozana kati ya poto nzamba kopambola yo na mikanda biloko msusu bomo na mikanda zo umela bino nzamba zo tia loboko tende konanga mobali ken piana ezala msu parce que nzamba zo monoko zo tarder na mabe nzamba lingola kisoke bima lingi yo bima na yo ndeko nanga kokima yo kimaki boke ko se retrouver na ndako ya kitoko alors que bino mpozaki na balabala
nzambe alingi yo mingi alakisi yo na misu yo ozwi chance ebele bakisi njora bazana na kati ya molili bazomona te mais yo nzambe alingi yo alakisi yo. Donc ndoto ezali clair juste pour dire que nzambe a protégeaka Jeff Fonge ata boye na butu boye na moi bokokoka ete bino batu bokozika. Alors bandeko na ngai c'était juste oyo ndenge nga na moni yo pe okoki ko développer na ndenge na yo soki pe okoki ko finga ofingi kaka eza kaka nyonso to sepelaka mais eloka na kosenga yo tapoter like émission partager wana nde ezali musala o nga na osenga bino. Pourquoi pas pe okoki pe na sera pe bachaka pe signe ya dollar otiel pe mama la danoise moi quelque chose na melatina melamai et comme ça la bien so bomoni mama sengi, cela veut dire que azana besoin ya moi quelque chose. Alors bandeko nanga siko tozo leka na deuxième eloko toyaki nango ya Kisinjora. Bandeko nangai tangu Mimi akufi Mimi Chikeva persona ndeko mwasi nana akei na matanga alati boye alati masque tout et tout akei kuna na matanga ngai na salelango émission avant Jeff Fonge a sale émission j'étais je crois la première ya ko décortiquer lokwana na moni mbala moko basosolola mwasi ya nana bafana mwasi kitoko ya Fally Ipupa bien simate bien goudronné ake pembeni basali lokwe ba neti bazolinga babombana mais mikolo yo yebi ke bafana place azali mutu nyonso kolekisa caméra il faut atala bafana bimisi mbongo na kati ya saki na ye apesi Kisinjora azwi mbongo wana ngai d'après ngai na mone pe batu bakomaki bamsu bafinga kinga ngai d'après ngai pona nga elakisaki boye pona ngai ke soki biso na mboka na biso soki babomi mutu babomi ye na ndenga kindoki bato babomi ye soki balingi nde toyoka na mboka na biso bandeko nga na yebite na obetela bino ndenge bakoko na biso balobaka bato mboka na biso musikoyo mutu alingi komema kilo ya mutu wana te pona batu musu bazako bomi ye me omemi ngambo abandi obimela yo abandi kosala boye abandi kosala boye asiliki alobi ok akozwa mbongo akokende kopesa mutu pona bazwa kilo wana bapesa yo ango bando tambola nango yo siko bando tambola na kilo mutu wana Mimi wana bando zala na yo akei soki ba utiliser ye asali biloko bango bazana ngo besoin kozonga na ye na nzoto na yo et puis bino mo bomo na rapé banganga soki ba salisi mutu mona ba pakoli yo bambongo ba yebisi yo zwa mbongo wana tchana balabala buaka mutu akoloko tango mama eloko wana elati yo yango bambongo puis bambongo yango ezaka ya minene te oyo kama mbongo ebende moi 1 euro moi 1 livre bachaka pe bamonta minene te yango bandeko nanga bokeba kolokotaka bambongo ya mike vous comprendre po ezaka pe bambongo ya minene te bambongo moka ya mike omo ele msupe mutu moboye akoyaka boye mama la danoise okabela ngai 2 euro mama la danoise bandeko na ndenge mabete nakabaka ok mais soki otala pe monta moko boye omona ke mutu aloba mama la danoise okotindela nga 30 euros 20 euros 10 euros epa nange esone te bandata na 5 euros bandata na 50 euros parce que on aime tout ça qu'on a mboka monte emso ozana na mutu wana azana na France par exemple azana Belgique et puis obandi ozo okomeli nga neti na août ok août esili na mona message te na ye komona na oyeko komasu na septembre parce que août momana ki moi likolo na opesa oyeko komela nga na septembre na moni message komi na août wana ba doluka 10 euros 20 euros
ozwingate. Tina septembre, crise angoka ya 10 euros na 20 euros lundi yo ti septembre. Sikoyo, ba monta bongo il faut examiner ango ate, il y a quelque chose. Msou alinga bendo chance. Msou alinga simbiso touche. Pour ça normal te ba finga ba mbongo mubo dérisoire. Vous comprendre? Wana to kende kaka. Alors bande konanga ngai po nanga na analyse ki yango bongo. Na bi mwana mwasi oyo basimbisi ye touche ya mimi Kisinjora onalobaki yango kutu wana mwana noka moko Kisinjora pesa mwana no chance à vivre mwana moko koko msusu akufa keba na makambo oyo batu msusu babia longwa kuna eza nini est-ce que so bapesi mutu bongo na matanga eza problème ngai na analysaki kaka parce que ngai nazana nga mama ya ko analyser. Je ne dis pas que c'est tout ce que j'analyse c'est la vérité, non. Mais na analyser kaka bande ko to bando ke na suka. Alors j'ai fifonge 10 fois yango oyo aye kolobela likamba mbongo wana. Na yoka ki yango na émission moko na oyeba c'était alobi ke Kisinjora keba na mbongo wana ba pesi yo wana epa ya mama wana. Skopona Jeff Fonga lobike maintenant c'est l'Éternel. Et ça ils sous analyse te nzamba lobelier pona Kisinjora. Bande ko partager comme pas Kisinjora. Ndeko nanga ya États-Unis o azaka penza camarade ya Kisinjora s'il te plaît commissaire la mission oyo Kisinjora fongola misu parce que tozana posa na ye. OK? Voilà, boyoka. Soka yo ki eloko eleli boy mo torse eleli pona yo nzamba lingi yo makasi aya. Voilà donc nzamba lingi Kisinjora akabwana na monde wana musical Kisinjora pe sokoli na yo mwana ne pasa koli Kisinjora za bandaku na yo okocha ba locataire Kisinjora okokufa nzala te même okabwani na batuana et puis ozalaka marié mobali na yo asalaka nini mobali no pas na 3 fois luka bolia oza na pasi moko te pono landaka ba musicien oza pe capable oyepe na poto oza dia na mukanda na yo oluki pe ndenga kobenda mwana no mwasi oluki pe ndenga kobenda mobali na yo pa ya nzambe retard ya pardon ezalaka te. Voilà donc bolanda siko na bokebi nyonso toke luka lisko makambo yango bino mo boyebi fona lukango toye awa Jeff Fongi yeyo tout le monde a publicité. Ouais, papier dans 23:30. Posez la tozonga tina 23 minutes 30. To banda wana parce que le baye pe makambo boye ya moi bien après to kota la makambo Kisinjora. Bande ko bo like. Oh, wapi 30 ans. Voilà. 22 hein. Ezakini. Te 23 ou 22 oh my god. 23 aha 23 voilà to bandata a ok to yokai bolanda zaki korwa le saeli frère nzamba ko tize mutu moboye pour azana besoin na yo que c'est quelque part alors il faut le mutona ce vérité pratique mabe mais bino besoin idolâtrer na mabe na ye ozo mo et puis combat isu na monoko na bino na zo sa bango suka na bango ekoki romon yo bo oyeba bango kaka romon na mabe na bango zo bima kala te nzamba azo confondre bango mibale wana pour baza ba fomba tout baza mon père nzambe te donc monsieur ba rapa nzambe pas zo banga liwa azo banga mabe mo basala ozo mona monsieur ba kamda nzambe neti biso ya solo na banda pena na 30 na mona to rater makambo boye ezaki nécessaire 23 a 23 OK to banda a auto donc pour na jibe violer batou béton musique ça no mabe bon va défendre nzoka na tant qu'un enfant de Dieu frère nous avons utilisé korbo nous avons utilisé korbo les saeli frère nous avons utilisé mutu moboye pour azana besoin na yo que c'est quelque part alors il faut le mutona ce vérité pratique mabe mais bino besoin idolâtrer na mabe na ye ozo mo et puis combat isu na monoko na bino na zo sa bango suka na bango ekoki romon yo bo oyeba bango kaka romon na mabe na bango zo bima kala te nzaba azo confondre bango mibale wana pour baza ba fomba tout baza mon père nzambe te donc monsieur ba rapa nzambe pas zo banga liwa azo banga mabe mo basala ozo mona monsieur ba kamda nzambe neti biso ya solo
même si banga na bango ani anzambete parce que ngala ko défendre ma bête frère ngala ko défendre ma bête so ko sali ma bête faut le sou vérité est-ce que tant moi non assez ma bête ndako gangilete ah yo ba monter ti kambote non voilà parce que ndenge ni siko jiba sali ma bête yo côté lié vous monde donc yango zana tanga verser mon frère nangai zana tanga verser mon rappel to continuer les temps aux préparer question. Je vais prendre mes lunettes pour n'attendre malade, mon frère. Deux fois n'attendre malade, mon frère. Je vais essuyer mes lunettes. Ah, oh, on a grand frère propre. J'aime quand je me mets. Ça, ça, le coup, la nzete, moko baloni pimbe ni amai. Oso mona, ba fleur, les autres, ça ba saison nango. Nzete wana ezali biso. Mai wana c'est la parole de Dieu. Oso mona frère, muto bongo frère, nyo soko sala, tala biso, stade de martyr yango ne kangi. Naso disaba mise bano na mokili bazo kanate ozomona stade de martyr ozomona donc c'est ça pamba te potozana Yesu frère yo te Espagne voilà donc ça kimia ozomona frère ozo sala ba voyage na mais ba mso ba sala voyage wana à cotiser na 2 semaines ozomona nde ba kosa bango nzoka ne na makoki na yo frère oko voyager na yo fungwa mande mondial la sala kande nini ozomona bazo kosa bato mon frère maintenant na profession au baki personne voilà mutani bosso de to moni a tiki biso de to moni et puis mala kimia voilà mais siko o mi balé au batikali o ki wana sort nzambe bon kasi nzamba lobaki déjà que ba kangmana nzambe frère soki ba boina bon kangmana nzambe muso bakisami video moke bimi na matanga na ketchup azo pesa kisinjora mbongo na kubatama nzamba yibisinga que mbongo wana asombi liwa ya kisinjora asombi liwa na ye ya on peut la pesa pe kisinjora mais donc alobi vidéo moko ebimi na matanga kisinjora bazo pesa ye mbongo au comprendre donc nzambe alobeli ye nzambe moki a utiliser kombo ya nzambe alobeli ye ke kisinjora basombi ye kisinjora mbongo wana soko nano liango te zongisa biye kende ko chango yoza muta katolike kende pa basango kende kopesa mbongo wana kolia yango te soki nano le mbongo wana te bandeko zongisa kisinjora bolanda batubo kangara parti c'est de la part de l'Éternel kisinjora akabona na fali akabona na ketchup ayoka su musique afalite po mbongo ba pesa ki wana basombi parce que kisinjora afinga fali ya kosakana te moni batu wana baza batu sans pitié tango zo yako bisote so mtatali video zo finganga tala lobeke pona sœur na biso mimi tikewa batu komé ba finganga nzoka bo finganga te bo finga nde nzambe siko agogoli bino moni biso to venera na Exode 14 ndebla zo passer message na pacho RFI ozomona asali video moko lobi ngai muto bakisi famille nga bato bakisi ayebi famille nga te azoloka po bato bachaika pacho RFI nga na vandeli Exode 14 le kana video lobake na kosela ki JF makambo oyebi famille nga te biso pe mso kisi ko tarate ya nga na kenaki na simba kisi mama senga awa kisi simba rate obela liboma biso do simba kisi te au monde oyebi famille nanga te frère na famille nanga je suis le seul on a na bima na ba réseaux sociaux je suis le seul na comment le voyou moi ya famille c'est vrai parce que bah non ce sont des gens posés c'est ça frère ce sont des gens posés voilà bazana mabala na bango na ba vie na bango batu moko calme zomona siko surtout yo zo les carbonés de kisinjora ya le la famille na ta famille nanga te zomona donc batu moko bazo ba n'importe quoi yango pas tu RFI na biso nga na vendre na Exode 14 il est temps au leka lobake na kosela ki JF makambo pour koselinga makambo ozoma jeune wana frère avana na ngate atambola na ngate ba hotel so na musika frère ba hotel frère biso de ba vrai mise voilà bande ko nanga to komi na souke émission na biso oyo na yela ki bino lelo yango wana oyo etali makambo ya de ndoto ya Ken Piana na prophétie oyo bapesi ndeko na biso ya mwasi balobi na ye akabwana na batuwana mbongo bapesaki ye basombi ye me ngai na explication na ngai namonaki ke mbongo bapesi ye ezali mbongo mpona bamemisa ye molimo ya mimi atambolaka nango na kilo wana me wana ezalaki analyse ya mosuni me bato ya molimo bango ba chef ifonge baye balobi ainsi dit l'Éternel
ke mbongo wana ezalaki ke basombi. Alors bandeko nanga, à vous de juger, à vous ba clavier et comme yabino, beau tcha ba commentaire, beau liker, beau partager. On est ensemble, vraiment je vous love. Bon dimanche encore, Nabino Nyonso, Bolandaka, la danoise. Sans oublier bon dimanche, na ndeko nabiso, sœur nabiso, Marie, sœur Marie, na Belgique, hein. Vraiment, bandeko dzo, lozana beso kolata bijou na yo, ya nini, bijou ya garantie moko, et si la kate, okufi pe otiki yangoka intact, kende na galerie, tuna ka sœur Marie, azana nzela miyu na likolo, nzela miyu na se, bois noir à bien, tuna kende kuno, so bango na prix de gros. Ceux qui ont pas banda petit commerce na on a mboka nyonso zali o banda osomba ba bijou ne pa na ye o te kakape o zwaka yo pe moi intérêt kende pona ye voyage loko pamba passeport rouge kutu enzuluka parce que ko kende Chine ko kende Dubaï ko kende wapi donc akenda talate kende bien na galerie o kuta ye kuna en tout cas o so ba bijou bien bande konanga basi bande konanga mibali tous appels à live together, binomo boyebi, en tout cas, na limba kolobangote, parce que binomo boyebi solitude, et zelo komo yamabe, mais ceux qui ont message na solitude na yo, et koza na yo bien, ozo eba ko gérer yango, en tout cas, c'est vraiment bien. Mais ceux qui ont ko gérer solitude te, oza na besoin, zana mwa mobali na yo, na mwasi, bande ko mibali, en tout cas, bande ko basi, n'hésitez pas, pardon, bobenga la danoise, na 0044 74 38 03 16 23 0044 74 38 03 16 23 okozwala danoise to solola et puis otoye bande nini toko matche yo vraiment botika la malamu je vous love bye bisous.